Sikoyo tovanda ka mukolo moko tovandi na mono nde kwa benyi ngai na pare na ngai leli abi mama Rose yaka nano ifo oya abi mama nazobela na keipe moto bozuta kisi te ma Rose abi mama na jeni kisi zate mbonge zate abi mama na ngai pona ni soki yo ta ozobela ulinga kolobela bato te tonga fungwami papa ayebi singa lobi na nga abnoka ba pare soni abi mama Rose babongisi ngai babongisi nga na mama Rose babongisa yo mbango babongisa mbango oya epa na nga sikoyo oya mbango oya longwa kisusu na kati ya biso abazaki na wenze kofuta mwisi ba mama kikuku na wenze oya mbango na yoko ebisa jeune fille na nga meto chama isukola nga noki mama jena saini abeni nga chama isala mbango ayepa bote nga mai mbamba tinga mafuta alati ka robe ka ni debini boyeba na bote abisa mama Rose zwa nini na yo zwa njungu na yo zwa nini nzete no ya fufu basani no mibale ne lamba musuti na shakos mususu yo lati ezani tokende prier na mangengenge pongo na kanisa kito ya prier na mangengenge mwana pe ya mwasi we pona zaki na bango mibale oyo ngana ponika ko poya zaka courage ya mwasi ala bonsi mbangu eka mama yebisinga nazongi taku mbangu po zaki ba 5h mbangu na tata ali ate ntita fufu atinju nakoma bima baninga nanga bazoba ma Rose yango yozo kende wapi babi nango zo kende wapi abi bozo tuna makamu nanga po ani esika na kende nanga musala nanga na baninga to lala ka ezesika ko lala siko bozo tunela nga nini kuma bo to monyo memi njungu na kantine okamati kaka merveille okena merveille bongo ba mosu na ke prière na bimi pe to kome pa muninga to mono pe mutukeye iko swabiso mutukeye jibiso somisato bantete ya musala na biso nje to sala jibiso to koti mitema na biso komi ko banga lokutema biso na lobia mo pe eza mabe to komi ko banga to kanisi te bazoki oboma biso ndinga bokasa saki nini abomaki banane bandika pa bwakaki bango na mai liso nde to yoka mitema komi ko banga to koti mutuka bazokina biso bakoto soki moninga moso otali moninga moi pe bolobeza te motuka ezomema biso kaka mitema komi ko banga konga fièvre mokwana ezaki taba 40 fièvre esili ngai frère nanga papa journaliste fièvre esili mwana ya mwasi abandi kosimba nga na njoto tika osimba zo bato zo banga motuka ezoya na biso mituka ezalaki mibale ezoya na biso po baninga oka baza infime ya makolo bamataki motuka ezalaki ya se nga na mataki jeep ezalaki nini ngomba naleki ya moninga na biso o mosusu oyo bakiti na biso nzela wana komisiko kotala na bien nzamba sina kata mutema wana ba prière ya forme nyonso esili biso Seigneur to mo bakiti na biso ko bakomi na ngomba to bandi ko mona image ya bandako bo ko bakiti na biso première fois to mona bandako abo to ye to koti ta to koti baye to mona ka ba pesi biso bakiti bavandaki na biso place nga ukana lemba te ponga na lobaka na bandi ko tuna ma president na biso donc mama jeni donc ito uvanda abo prier yango uzalene abi ma Rosa fanda ka pena onye uzana santé ma mutika ko loba ali muningo moso aza envie atali nga miso mabe apena kanikani ti babi na biso to ka appareil leli appareil ya mama president na biso leli ko appareil leli abi bokota na yango tindi bino boya awa mama na ngai ko tina mituko to yaki na babimi na biso esu na nini na balabala ko babimi na biso na balabala baki opposer biso na entrée wana na mama ndako ezali zai na entrée ya kokota vous avez la carte de cité vous comprenez te tito mona mituka mosusu esoya koti mpe moko balingaki balesanga sardine mbala moko ale
Maman présidente a dit, Rosa, kota, babi to kota. Allez, to, kota babi to kato yaki nango. Allez, ba, songi na biso koto. Oui. Ba, mandi ko kota. Ba, komi wana na porte entrée kuna. Allez, ba, tieli bango salute. Ya to yo kufa. Yo ye pe nande liwa. Allez, ba, tieli bango salute ba ye na biso. Ba, temisi bisa. Ba, mama bo kita. Mabonde ino na mutema kokita na kiti nga na kita ipo nga nazana makolo maboko nde ezate baninga bazana maboko me makolo ezate na kiti na ebisi mwana nga nsilasi na ebisi esiko na muna mboka na biso na ebisi asimba nga lelamba tika nga te place oyo place nango na ebisi muna mboka asimba nga lelamba atika nga te po na ebike deja nde toyebo toyebi likambo toyekufa obebika mbala moko asimbi nga pe bajunesi babi ndeni yozo simba mama noka na lipeka ngapi na sina sinyalaki mwana kotika ngati tokiti babi tozo bana na mama oyo yayi aba bana na mama oyo donc c'est nga mutaliboso nde bazo boma kiti tozo mama tambola kati siko na so tambola kwa na zo zonga nde sima na so tambola na so ta première fois na mona bakoto na so tambola kwa na zonga sima nazo tambwa na kubanga baninga pe bavandi na babimi bavandi na bakiti na bango na bachaise na bango ali tukutana babi tozo bana mama to bandi ko tambo to bandi ko kota mama tambola ka kubanga te na bina zo tambola te alwana so na sunise longi bona ebisi mebe simba nga kotika ngato ali tozo kende mba moko bayi ko ebisa ngai mama oyebi ke mama tindi to pesa bino ndako papa na minute ko balolo baboye na toki fièvre mbala moko esila kate fièvre esili na toki mai bimi na nzoto mai zo kitatina ba makolo ba moko babi fungula no andako ba fungoli siko nini ndako papa ko fungola ba fungoli ndako première fois na mono boy na moni poto beloko nini papa na moyi wana ba mwinde zo ngenge na kata moyi ndako so ba papa natali na no abi mama yebi kokoma ngabia eba kokoma bongo nya desina ngandeni kokoma na yeba ngokala pona banana tangaki na première année primaire tinga mutu nasuka ina 4e peda humanité pédagogie sikoyo ai babi yebi kokoma na bi na yebi nazaki pena elamba na kata shakos na bimisi makolo nanga toka po ba pusher na pangusi makolo balalisi pe mikanda likola mesa tokutaki ya muke ale asengi papier abaki papier kwa bivoire onde tubando bakisane ko primaire na jupe big mama o signé mama tinto peso pamabi olobi ninga bi yakina motema nanga yebi kaka nzambe na bi merci zaki ofutela te nazalaki mutu moko azalaki kati na kobwakama na kati na balabala mais n'arrivé à papa Kabila le père nde salaki ke papa aloba na biso boluka bisika oyo banani batiki bamivase batiki nde salaki ke tosangama ozokende ta mosusu transport mpe eza te lokola nga nazalaki obetaka makolo na mwana ya mobali moko aza ofele mpo naza na mwana aza ofele ozobeta makolo epesami te ekokaki te pasi na parlement tolanda esika papa abengaka biso papa Kabila le père tozokende ntina katani transport ezalaki te nazongi kozonga nazongi nazolala kaka na balabala mpo nazalaki kolala na libongo ya ndolo na ndolo libongo kaka boye ayer. Salut chers amis téléspectateurs, très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Rendez-vous valable na kata chaîne Abino La Voix du Peuple, une émission où tu la taka, tu la Abino actualité à différentes formes et lelo to kiti awa et pas maman Mata Rose Marie, maman auto émission nyonso il y a un moment donné à celle qui moi succès na ba niveau ba réseaux sociaux on voit une maman au hasard na ba membre super ba membre supérieur n'a été beaucoup na ezalagité et mais elle arrivait à travailler dans ma colonaï et aller très loin à dessiner même en noter kaba œuvre naïe et bande que belé ba tunaginga on se pose la question maman na kenda wapi on a fait des recherches et on vient de découvrir que maman Azali et avec une grande nouvelle au Isaac ba te belé bazako ignorer moi personnellement
que Mama Rose Mata Lelo azali Baeres na kati ya ville ya Kinshasa na commune Ntsele ici kapi oyo la grande dame Mama Olive Lembe Kabila asilaki bongo ko distribuer plus de 120 maisons awa na kati ya cité babengi cité Mama Olive Lembe. Parmi les bénéficiaires ya bandeko oyo bazwa likabo wana ezali bongo Mama Rose Mata pas faire partir na Batouana et tokomeka pe ko découvrir ezalaki ndenge nini et puis ko koyeba comment la maman continue à évoluer après avoir kokoma lelo Mama Lupango et puis sans pour autant ko bossa na bonne nouvelle oyo ekomeli bango et construction ya hôpital moderne mais pour le plus de mini c'est-à-dire bateau bazana la possibilité mais c'est un des fois biso to yebi ni santé ils ont d'abord priorité à vie ils ont bande belé lelo ils arrivent plus à cause de la bonne santé to ya cause ba soin malonga à cause ya ba manque ya moyens manque ya mbongo et Maman Olive Lembe a pensé à faire cet hôpital initiative plus à on a kati ya cité Maman Olive et ko bénéficier pour tous les Congolais. Plus question de voyager au Kenya à l'étranger parce que le matériel l'union soit est dans qui ne va fruit d'ici bas qui ne va Inde partout ils en a quatre hôpital en haut et je pense que dans les images qui vont suivre tout déjà besoin de la chaîne avec tout le monde en toujours balancer bino hôpital on est les qui inauguré et sans plus tarder toujours d'abord maman Nabiso Marie-Rose bonjour. Bonjour papa journaliste, merci papa journaliste. Na moni bino na CP Makasi. Voilà. Là pe na CP Makasi parce que ya mbala suka nga na mona yo ezaki na Njili na quartier 7 na banoko mona onengo salaka ba œuvre na yo na makolo tout ça et puis du coup na mono bon nazaki sur na histoire notée et j'étais surpris ya romona que parmi bato oyo ba bénéficiaires bandako awa yo pe ozaki na kati ezalaka ndenge nini po okutana na libaku ya kitoko bongo moi lisolo na salama ndenge na sepeli mingi na mutuna na yo papa journaliste na sepeli mingi po eza makambo ya Nzambe saki nazala musala te nangaki nayebana te me na nzela musala na nga ya art nde esalaki ke nayebana mama mona nga bamosusu mpe na kati ya mokili mpe bamona nga so nazalaki kana bavandi na babala balingaki bayeba nga te na nzela musala nde na desinaka nde yango wana esalaki ke nayebana na ntongo boye nalamuka na ngai kaka kolamuka nalamuka mpo nautaki na Njili na centre na biso banofanda ezalaki mpa na yo banokofutela to wapi nazalaki ofutela te nazalaki mutu moko azalaki kati na kobwakama na kati na balabala me na arrivé ya papa Kabila le père nde esalaki ke papa aloba na biso boluka bisika oyo banani batiki bamivase batiki nde esalaki ke tosangama bozokende ta mosusu transport mpe eza te lokola nga nazalaki obetaka makolo na mwana ya mobali moko oyo aza ofele mpo naza na mwana aza ofele tozobeta makolo epesami te ekokaki te pasi na parlement tolanda esika papa abengaka biso papa Kabila le père tozokende ntina katani transport ezalaki te nazongi kozonga nazongi nazolala kaka na balabala mpo nazalaki kolala na libongo ya ndolo na ndolo libongo kaka boye ayere po yayo nalandaki akufa mama ya mwana nango azolamba ezalaki na grande sœur wana akufa ale pasi salinga nazongi kozonga nazongi mokolo moko nakia silfo bapesaka biso savo epa mese Jafar mundele na 17e miri nakei nazokende moninga moko amoninga na nzela wana nazokende mpe transport te abi yo kondi bondenge ninga bina konda te boni pasi tala moko bino bokendeki papa bengaki na parlement papa Kabila le père nga nakatanaki po transport ezalaki te na mwana nzala yango nakatanaki abi yaka olanda biso deja tokomaki po tozwaki batransport nga bakumbaki nga na mokongo po yaza handicapé ya konguluma nakomaki me ayoki mawa abi oyo okwa tokie silifo soki tokutani kuna nde tokosolola malamu tokomi mpe na silifo naluki bapesi ye savo nga mpe nazwi savo na nga sikoyo naluki namoni ye komona namoni ye abandi koloba na nga tokomaki papa soloye na biso bien alobaki na biso tokoluka bisika oyo bamivase basali nini batiki bamivase bakei batika bokende kovanda bisika wana alinga nga nakatanaki yango sikoyo nalobi neka bayoki mawa
Abina nga ko banga te. Yaka isiko za oza wapi nga bina sana libongo ndolo. Nazana sena lela kana libongo kuna na bamai. Abi okokoka ko yanga papa. Na ko beta makolo ti place obenga nga na osala nini. Lokana kena savon na ko teka même savon nga. Moi na bomba ngona ndako ezat na ko teke po na bomba mbongo ya nini. Ya transport mosutolia na mwana. Alikuwa na keipe na salika ndengi wana ndi na solaki naye. Ekomi le jour wana benga kanga ngai wana pe na saini. Na mwana ngai ya mobali to bandi koya. To bandi koya makolo tina bi so to bomi mbongo parce to ko to ka transport to koma kuna sika benga. To komi pe. To komi na yokuta baninga na 20 mai. Na première na 20 mai. Na 20 mai pa ya mama nani oyo akende. Est-ce que bato ya papa bakende papa na biso mobutu na soko leki na kurbi wana na kurbi po koma epa ya nani na cité Betel oyo etani na cité Betel nani esika ngo ezalaki wana na koti na moni baninga basi bazwazwa banini bandako oyo abengaki nga na luki babita aza wana ya malu na koti abi oza makasi ndenge okomi tosepeli ale na vandi pe talaka avia bandikape abe biso tosutu liaki kala so yaki na tongo ngai topesa mwana tabiloko ngabi ese loko te voilà ce que ezaki démarche oyo ebandi osala ke ozwa place oyo tomona na njili ebandaki bongo sikoyo ntango oyo kozwa ndako ya njili yango sikoyo mpo okóma na ndako ya mama Olive eleka na ye ndenge esika na vandi na baninga na kati ya mboka wana toutaki na veme nde sikoyo todindaki na mai baye kotika biso na lupango ya général nani Bosembo na 17e rite odindi ti papa Kabila bina biso président na biso bandikape akeiti na hôtel de ville butu batindi ba mituka hôtel de ville eya ko libérer biso po bato bazindaki bandikape bile banguma bakufaki ngakutu mwana nga nazalaki na kotiki na kata carnivore na bandi kolela bato a quartier badindi na kata carnivore basali nini babendi ye nde mituka ezwaki biso butu ye na biso na njili bourgmestre njili nde ayambaki biso butu bazosala biso transport tovanda wana nde place nazwaki mpenza place na nga sikoyo tovandi tolembaka te bapasi bisenomona nde bazozalaki mo ebele wana bovandaka na mona ko atu momo mona ozodessine tout ça lisolo sikoyo ya mama Olive eyaki bandaki wapi sikoyo lisolo mama ebandaki na konti nazodessine libanda est-ce que na bandaki kodessine libanda bana na biso so na odessine bazoyembela nzembo ya nzambe bana na biso bandikape nazodessine bato so baleki babandi osala nini kotala nga babandi kofilme nga bato so baleki babandi ofilme nga sikoyo esali nga ndeni bongo baotala nga bona amonaki mpo nazodessine bazofilme nga bazotala nga mosu aye kopose nga bakeso lokola bandi opose nga bakeso nga nayebaki te ke eza lingala facile nayebaki te mama bongo biloko na yo desine nakotekaka ngo wapi nga nabi natekeke nano te posa kaka nadesinake bongo mama esalako ndeni nga bisala yo bando desine oka mpona olekisaka atan ezalaki te ke yo bando oteka nga namonaka yango mpo nga nazalaki so natali dessin ti na classe so ekuka dessin na banaki kozwa 9%, 9 pour 10 ndeti sikoyo so na dessine nake nango na ndako na matoko na biso wana na pose po tokata kaka ba matoko na kansi omona pose awa titi kaka nde batalinga la fasi baye kotuna ye ote kaka ngana bi na dessine na ngaka bongo yo sala ka musala sa nini sa mbongo abi na oteka ngo wapi na ebi na bango kabu biloko zo dessine kitoko babi na nga bongo abi sikoyo esika kotekeza te babi mama toya kotala yo balobi na nga ka bongo sikoyo ka balobi na nga ka bongo papa journaliste etikali nga na motema babi okangisaka nga na bia nakangisaka po mwa lisolo eza molai moye tokende yango mpenza soko kotuna nga mituna na koloba sikoyo nakangisaka bibo biso toke tokoya kotala yo mokolo mosusu namona kaka ekomi moke bajournaliste bakomi koya nzoka nde deja ye kalobaki na nga afirmaki nga moke te bajournaliste bakomi oya midele na midele esali nga kwa mwa somo boye ti moninga mpe tozalaki na ye nakanisi okoki koyeba ye mama mundele atika mpe biso question na me repose mpe azalaki lokola métis boye sikoyo mokolo moko baye koluka nga lisusu babi yo desinaka boye
Bon po no teka katenga na uteka ngo wapi. Après ça, bani namona ti ba journaliste mususu ba yiri. Bazo ya midele na midele. Ngai komisusu kusala ngaso na banzala. Ozo teka pete nzala. Soki na moni nzala eleki na bimi na mesa na nga kosenga pete. Na mesa ne via kosenga senga te. Sikoyo tovanda ka mukolo moko. Tovandi na mono nde kwa benyi ngai. Na pare na ngai leli. Abi mama Rose. Yaka nano. Il faut oya. Abi mama nazobela. Na keipe moto bozuta kisi te ma Rose abi mama. Ma jeni kisi zate mbonge zate. Abi mama na ngai. Pona ni soki yo ta osubela ulinga kolobela bato te. Ata problème ezalu kanga maka kaka bunga mama ngana kokana ngate. Après ça, ayeko yebisa ngai. Tonge fungwami papa. Ayebisi nga lobi nanga. Noko ba pare soni. Abi mama Rose. Babongisi ngali. Babongisi nga na te mama Rose. Babongisa yo mbango. Babongisa yo mbango oya epa nanga sikoyo. Oya mbango. Oya longwa ki susu na kati ya biso. Abazaki na wenze kofuta ya musika momo kikuku na wenze. Oya mbango. Na yeko yebisa jeune fille nanga. Abi mete chama isukola nga noki mame jena saini. Abenyi nga chama isala mbango. Ayepa bote nga maimba mba tinga mafuta. Na lati ka robe ka ni devinu boye bwa. Na poti abisi mama Rose. Zwa nini na yo. Zwa njungu na yo. Zwa nini nzete no ya fufu. Basani no mibale. Ne lamba musuti ana shakos. Mususu yo lati. Mama jeni. Ezani tokende prier na mangengenge. Pongo na kanisa kito ya prier na mangengenge. Mwana pe ya mwasi oyo pona zaki na bango mibale. Oyo nga na ponika ko poya zaka courage ya mwasi. Ala bonsi mbangu alika mama yebisinga na zongi ntaku mbangu po zaki ba 5h. Mbangu na pimete cha. Ali atie ntita fufu atinju. Na komo bima. Bani nga na nga bazoba. Ma Rose yango yo zo kende wapi? Babi nango zo kende wapi? Abi bozo tuna makamu na nga po ani. Esika na kende na nga musala na nga na baninga. To lala ka ezesika ko lala. Siko bozo tunela nga nini. Kuma boto monyo memi njungu na kantini. Okamati kaka merveille okena merveille. Bongo ba omoso na ke prière. Ali na bimi pe to kome pa muninga. To mono pe ale. Mutukeye eko zwa biso. Mutukeye jibiso. Biso misato. Bantete ya musala na biso nje to sala. Ezwi biso to koti. Mitema na biso komi ko banga. Lokuta mabiso na lobia mo pe eza mabi. To komi ko banga. To kanisi te bazo ke oboma biso ndinga boka sasa kini. Aboma ki banane. Bandika fa bwaka ki bango na mai. Liso nde to yoka. Mitema komi ko banga to koti mutuka. Bazo ke na biso bakoto. Soki moninga moso otali moninga. Moi pe bolo bezate. Mutuka zo mema biso kaka. Mitema komi ko banga konga fièvre mokwana ezaki taba 40. Fièvre sili nga frère nanga papa journaliste. Fièvre sili mwana ya mwasi abandi ko simba nga na njoto tika osimba tika. Zo batu zo banga mutuka zo ya na biso. Mituka ezaki mibale. Ezo na biso. Po baningo ko baza film ya makolo, ba mataki mutuka ezaki ase. Nga na mataki jeep ezaki nini. Ngomba na leki ya muninga na biso o mususu oyo. To mona kaka. Bakiti na biso nzela wana. Nzambe na ngai. Komi sikoyo kotala na bien. Nzambe asina kati ya motema. Wana ba prière ya forme nyonso esili biso. Seigneur. To mona bakiti na biso. Ko bakomi na ngomba tobandi komona image ya bandako abo. Ko bakiti na biso. Première fois to mona bandako abo. To ye to koti. To koti. Bayeba to mona ka bapesi biso bakiti bavandaki na biso place oyo. Nga okana lemba te ponga na lobaka na bandisi ko tuna ma présidente na biso. Yango mama jeni. Yango to uvanda abo prier yango uzalene abima Rosa. Fanda ka pena onye. Ozana santé ma muteka ko loba. Ali muningo mosu aza envie atali nga miso mabe. Nga pena vandika ni. Ti babi na biso. To yoka appareil leli. Appareil ya mama présidente na biso leli. Oko appareil leli. Abi bokota na yango tindi bino boya awa. Mama na ngai. Tokoti na mituko to yaki na. Babimi na biso esu na nini.
na balabala kobi babimi na biso na balabala baki opposé biso na entrée wana na bandako ezali zali na entrée ya kokota vous avez la carte de cité vous comprenez titomona mituka mosusu ezoya ekoti mpe moko balingaki balesanga sardine mbala moko ale mama présidente abi Rosa kota babi tokota ale to kota na bamituka toyaki nango ale basongi na biso kote oyo bambandi kokota bakomi wana na porte entrée kuna ale batieli bango salute nzambe tolia toye okufa toye mpenza nde livoir ale batieli bango salute baye na biso batemisi biso babi bamama bokita na bonde ino na motema kokita na kiti nga na kitaki mpo nga naza na makolo maboko nde eza te baninga baza na maboko me makolo eza te na kiti nayebisi mwana na nga nsilasi nayebisi esiko na mono ya mboka na biso nayebisi asimba nga lelamba tika nga te place oyo place nango nayebisi mono ya mboka asimba nga lelamba atika nga te mpo nayebi ke deja nde toyebi likambo toyekufa obebika mbala moko asimbi nga mpe bajurnaliste babi ndeni ozosimba mama noka na lipeka nga mpe na sinyalaki mwana kotika nga te tokiti babi tozobanda na mama oyo babana na mama oyo donc soki nga moto ya liboso nde bazoboma kiti tozota mama tambola kati sikoyo nazotambola kwa nazozonga nde nsima nazotambola nazotala première fois namona bakoto nazotambola kwa nazonga nsima nazotambola na kobanga baninga mpe bavandi babimi bavandi na bakiti na bango na bachaise na bango ali tozotanda babi tozobana na mama tobandi kotambola tobandi kokota mama tambolaka kobanga te nabi nazotambola te wana so nasunisi elongi boye nayebisi mebe simbanga kotika nga te ali tozokende mbala moko baye koyebisa ngai mama oyebi ke mama tindi topesa bino ndako papa na minute ko baloloba boye na toki fièvre mbala moko esilaka te fièvre esili na toki mai ebimi na nzoto mai ezokita ntina bamakolo bamoko babifungola no ya ndako yango bafungoli sikoyo nini ndako papa kofungola bafungoli ndako première fois namona boye namoni poto obeloko nini papa na moi wana bamwindi ezongenge na kati ya moi ndako swa baparfum natali nano boye babima moyebi kokoma ngabia nayeba kokoma bongo nya desinaka ndeni kokoma nayeba ngo kala pona bana natangaki na première année primaire tinga mutu nasukaki na 4e peda humanité pédagogie sikoyo babi oyebi kokoma nabi nayebi nazaki mpe na elamba na kati ya chakosi nabimisi makolo nanga toka po bapouche na pangusi makolo balalisi mpe mikanda likolo ya mesa tokutaki ya moke ale nasengi papier abakisi papier okwa bivoir po nde tobandi obakisa ndeko primaire nazwi mpe biki mama osinye mama tini topesa lopango abi olobi ninga abi natomboli bebe elaki na motema na nga eyebi kaka nzambe nabi merci olali olamuki na tongo parce que wana ezalaki émotion wana ezalaki nano émotion ozocomprendre te makambo ezoleka mais soki ntango olali olamuki na tongo se rendre compte pendant que parce que ntango oyaki je pense que okutaki nyonso na ndako omemaka bilamba na yo na mwasani bongo te ezalaka bongo papa télévision metu papa journaliste nakutaki nyonso sikoyo ntango olamuki na tongo se rendre compte que lopango oyo eza ya yo ndako oyo eza ya yo komi mama lopango olobaka milobelaka nini ezaka nini ndikano naseka na makambo oyo nzambe na ngai epesaka ngai émotion makasi nalamuki na tongo andenge fièvre esilaka kaka boye makasi mela mpe sukisi te meleke sukisi te tobimi nalamuki moninga kuna alelisi telefone marosa olamuki abi tika nano mama naye kolala na mbeto ya kitoko boye tika nano nalala wana mama présidente na biso abi marosa nga mpe nalamuki me mposa kobima eza te marosa mpo mbeto ya boye vraiment wana mama présidente na biso ale mpo mbala mo epai oyo bandi kuna abi marosa
makambo ezolekela biso eza nzambe toseki. Voilà. Et personnellement na ngai na so maman mukesima na histoire na yo okolimbisanga olobi ozali mama ya combien d'enfants? Papa journaliste, mais ça c'est pas na mituna na bino, c'est pas ma casse. Naza maman ya 3 enfants. 3 enfants. Oboti bango na papa moko? Oui. Talaka biso handicapé. Moi na yoka so neza te nabotaki mobali azwaki ngai te. Ekobota liboso. Mobali azwaki ngai te. Akozwanga sika moi na loba azwaki ngai te. Papa moi te talaka kaka po nazaki bote makasi. Kozonga mwa moke pe nsima kobotama obotami kaka boye na famille ozali kaka yo moko botami boye to eza mpe na bateko mosusu bazalaki na même situation na yo? Papa journaliste, merci mille mutuna no. Papa journaliste nabotama kaka boye. Je suis né comme ça. Nabima kaka boye nabima mama nanga kaka. Ça se retrouve nini sans abri kozanga place à revendre. Papa na mama bakufa basundolaki yo na balabala po lobi ko banola na libongo ya ndolo baramoto comme ça. Kaka ndongo elobi. C'est réel. Po ndeko nazalaki na ye. Papa na mama bakufa? Basi bakufa. Botami combien na libota? Papa, tato botamaki zomi. Moto moko nde moto asala nini? Asungaka moto. Wala bandaki kosunga ngai makasi. Oyo atikelinga mwana oyo azosukola ngai ya mwasi. Klasi nyonso azalaki kobwaka nga te. Mais sikoyo kwa ya balaki azwaki mobala soda. Soda esi ya papa Mobutu. Bakendeki bitumba na bango ya tikali. Balongoli bango na esika ekomi l'hôpital cinquantenaire. Esika ya vanda ezalaki te. Ya kote nga kote na bana na ngai ya pe kaka boy isolé akia luka episika banani ba pasteur ya pe akomi kovanda moto na moto konti kaka sikoyo nde nga pe na mayele na ngana makasi na komo levana na libonga ndolo ezalaki bongo. Sikoyo likambo oyo ebenda bato pemeni na yo po bamona parce que komona ndenge bandoko salela makolo na yo lokola maboko. C'est-à-dire likambo ngo ya kosala makolo kwa maboko ebandaka yo ndenge nini ke parce que moto abotami aza maboko te mais okoma na makanisi oyo bakeno na bando utiliser makolo na nga lokola maboko et puis ozo dessiner po nga na mona ba dessin na yo soko tali ba biso ke moto asenga na makolo ro ndima te ebandaka yo nini likanisi wana obabo na bando utiliser makolo na nga na bando dessiner ezaka nini? Papa journaliste, merci na motuna na yo. Po ezaka pe ya koloba mingi te. Bokoki kotuna nga po boyeba makambo ya Nzambe. Po nabota maboy. Sikoyo ndenge nasalaka misala na makolo eza ndenge naturel. Po soki te balakisaka nga kolakisa nge koka te. Po nabotami boye nature. Yango misala na nga nyonso nasalaka kaka na makolo. Misala nyonso sauf kaka kosukola nga moko nakoka kominika nzoto te. Kolamba fufu nakokaka te. Mabiloko ebele basani nasukolaka te. Yango na moni ke nazaki kokoma na makolo banda na botama po makambo nyonso na bandaki kosala kaka na nini na makolo soki ta moto aza te nasukola bilamba na nga mpe na makolo soki moto aza te mais ebandaki kolingama te kwa papa na nga azalaki abandaki kolinga te po papa na nga azalaki na mwa mbongo bata misala bazosala mais lokola papa akufi mpo nazalaki mwana moko papa abandaki kolinga mingi tanga classe abandaki kointerese nga mingi na classe moni kointerese nga mingi kotanga kende classe na bandaki komona kwa mabe mais lokwa nakomi kokuma bamasena basango nde babi mwana oyo tobatela ye bamasena basango bakomi kokadre ngai soki tonge lamuki nao bakomisi nga na classe te mais ngai soki tonge efungwami yaya alingi akende classe nga mpe nasali nini nalelika basukola nga mpe nakende classe kokomanga na classe bamasena mpe bazwi ngai batieni nga bana ngai na mwa se kiti likolo ale batie nga na liboso ya baninga nyonso nakomaka nde aparte wana abandi kokoma babi mwana oyo ifo atanga nini classe ne po mpe dessiner mare pe wana ya dessin wana ozu yango makasi après bani ko dessiner toye awa parce que tozwi sango moko ke mama Olive Lembe au-delà ya kopesa bino ba place ya kolala kopesa bino mapangu na bandako déjà équipé asaleli bino hôpital ya monene toyeba d'abord avant hôpital oya bobando ko sala ndenge nini ndenge ozoloba soki peut-être obeli hôpital awa makambo hôpital ezaki ndenge nini avant hôpital ya mama Olive ya papa journaliste merci na motuna na yo merci ezosepesanga makasi ata ndenge navandi nazomona ke l'hôpital elingi efungwama ezosala nge esengo makasi
po tozalaki na pasi atanga moko ne na zalawa nazali basakanga opération na CNPP kaka nde toya na mboka o mama asala biso na bela mayele suka na butu mutuka komemeta ngai eza te na bela 3 jours pasi hôpital eza wapi toyebaki te hôpital ezaka na CNPP tozalaki koyeba te mayele ezosuka soko beli ifo luka ke nazonga ta kote na utaki na njili esiko kozonga awa so tiki ndako no bomuta aza te bakoki kokota bayibeli o biloko me nzambe kaka soko beli biso nyonso epesaka biso pasi soko beli hôpital eza te ifo bima ailleurs libanda oke oluka esike hôpital ezali soko ozoya pe hôpital mosu bazosala kwa basabote yo mpo bamona konga na TV bazomona okola bazomona yo lokola ke ozotambola na bomengo nyonso mosusu bongo hôpital na bino kuna bafungoli na oto babandi opose wa mituni yo oza maladi me babandi opose wa bakeso motema esabe pasi te bafungoli nano to répondre ka okwa moto ya mayele pasi mpo na biso tozalaki na pasi makasi me lokwa hôpital ye mpo na nga na bandeko mosusu nazomona nayebi te papa kopase mpe pa bandeko epai na nga na mwana yango eza esengo makasi ezopesa nga esengo pamba te hôpital ekomeli biso pembeni esika tovandi tokozala susu na bapasi te eza pembeni awa ntango mosu okanga na zaba ta mwana asukoli nga te soki na beni mbala moko na kitika wana na hôpital na biso sikoyo okoloba nini par rapport ya bacoût ya baprix ya traitement batieli bino toki ke basala yango mpona motu nyonso azwa traitement te ya bamateriele yango ezalaka chere libanda me awa toki ozala na prix ya se makasi merci papa journaliste eloko mama sali nzambe koyoka yango epesinga esengo nabi bete papa nzambe na nga tika mama oyo elongo na bango nyonso to bazolanda biso nzambe merci Seigneur pona mama merci po asali na biso bato ya pasi biso nyonso merci makasi to koyoka pe na lisolo ke mwana na yo pe azali parmi bato oyo Mama Olive engagé na kati ya musala wana po Mama Olive atongi hôpital pona bato nyonso me ake odela apesi pe bino bapesi bandeko ebele bazosala baza na kati ya cité a misala y compris mwana na yo réaction na yo ndenge mwana oyo lelo azwi musala na hôpital ya Mama Olive papa journaliste nasepeli makasi napesi merci po ezali ke mwana nga po azalaki mayele po basalaki benjamin soki azalaki mayele te soki atangaki te azalaki mayele te alingaki aresi te me lokola ya resi na kati ya kotanga wana napesi nzambe merci na nzela ya mama na ndenge mpe mwana nga bazwi na musala merci napesi merci mingi merci mpenza botika pe te so botiki eza pasi po aza moko kati na baoyo bango mpe baza engagé na musala nasepeli makasi nde mwana nga mpe aza na kati napesi merci epai ya baimboka banso napesi merci po eloko na lukaka yango wana po ntango nyonso nazalaki oleka na émission nabi bokoki kozolanga ta mwana moko te na bandaki koloba kaka boye bozolanga mpe mwana moko po lobi mpe ntango mosusu ngai nakolemba ntango mosusu nakoki kobela eloko eza te bana wana bakotikala kaka boye talaka baza na bapapa meme place te na bokoloko bango nga moko na pasi merci na sepeli makasi merci nzambe azwa lokumu merci na papa journaliste merci na bino banso oyo azotia biso na kati ya nini message ya suki ozala yango nini mpona Mama Olive oyo azotala biso na miso oyo to bandeko nyonso bazolanda biso message nini ozala yango mpona Mama Olive papa journaliste mingi akoloba eza te ya motema mama na ngai Mama Olive namoneke lokola mama Maria moboti wa Yesu Kristo mama tika mama nzambe asala ebele mpona mama tina mikolo nzambe akozwa bomoi na nga akozwaka bomoi na biso nzambe abomba ye na libota na ye ebele o mama asali mama kotikaka basantu te mpo yo oza mosantu soki otiki biso mama oza nde mosantu oza moponami mama nabengaka nde mama Maria ata na ndako nasepelaka makasi mpo na yo mama mwaye toloba ebele eza te nazoloba ngo mpo kaka teki naloba mpona bavanti te kati na motema na nga nzambe ayebi mama merci na baimboka banso merci mama Lupango
Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était juste pour avoir point de vue, il y a tout faire découvrir binonano condition parce que batu mingi batu na maman wa kinda wapi tono moni na internet ba émission nenga za dessiner et là te refaire découvrir bino que maman azali akoma maman Lupango a toza na kati ya Lupango na ye na kati ya cité ya maman Livlembe Kabila et na ko bakisa lisusu ndenge ya remercier mama ndenge apesi mwana na ye musala na hôpital na ye epuis esengo na ye koyoka ke bakokende su musika te mpo hôpital ya monene esi bokotongamela bango awa na kati ya hôpital. Merci na Dari Diwantesa pour na prise de vie, pour na biso tomonani prochainement na ba différentes choses na biso. Merci, bye.